Quito@googlemail.com. Facebook, Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, Professional Master of Ceremonies, Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email Johnson Quito en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Top Africa Studios, professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47. Téléphone mobile. Vous qui suivez cette émission à travers le monde, je vous dis une fois de plus, bonsoir, bonsoir. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur Johnson Quito, le garant de la nation au-dessus de la mêlée du collab conflit, bagba, manga, côté là, les pasteurs sans Bible. Votre émission État des droits. État des droits, l'émission qui parle de la politique du pays, qui parle de la politique africaine, pourquoi pas en général. Votre émission qui est présentée chaque mercredi à 17h, jeudi à 21h et vendredi à 20h, heure de Londres. Je suis là à la présentation. Merci de votre fidélité. Lelo émission na biso ndenge boyebi ezali kombo état des droits. État des droits ezali émission oyo tozo kokabola ba nouvelle ya mboka, ba nouvelle ya continent, ba nouvelle politique. Mingi nouvelle politique. Oui. Car émission ezali kolobela makambo ya mboka awa ezali socialité awa ezali musique te soki bozali social toyela bino na émission na biso na kombo ya sagesse africaine tokozongisa yango tokotala lobi soki makoki ekosala ke lobi tozongisa émission na bino sagesse africaine ndenge bomesanaki nango liboso mais mikolo oyo tozali mingi na état de droit boyebi ndenge mboka na biso ezali kotambolama mboka na biso ndenge ezoki ba chambardement na tête ya pays mboka na biso ndenge ezoki ba chambardement ba changement na niveau ya ba députés nationaux et provinciaux. Donc politique ezali vraiment na yeke bulu yeke nungu na ngo lelo tokopesa bino basango bino banso boyebi ndenge mboka ezali kotambolama mboka ezalaki na élection côté mosusu ya la muka balobi ke bango ba gagner ba pesi bango bokonzi te côté mosusu kuna ya cash le président Félix Tshisekedi abimi mokonzi depuis abimi mokonzi abandi kotambola. C'est ça la réalité où ezali wana quoi que na côté ya la muka bazali ko contester toujours la vérité à urne mais na côté kuna pe mosale bandi ko salama et comme il a niveau oyo président oyo azali en place la République démocratique du Congo monsieur son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abandi kotambola abandi kosala ba visite officielle autai kozala na Angola bayambaki ye epa ya président angolais son homologue angolais João Lourenço. Après l'Angola il s'est envolé pour le Kenya
na Nairobi kuna bayambaki na président ya Kenya, et après Kenya azongeli na nzela ya Congo Brazzaville et pai wapi mwana mboka mokonzi ya Congo Brazzaville son excellence Denis Sassou Nguesso ayambaki ye kuna basalaki visite moko kuna tête à tête esalamaki bokomona bilili régie akobalancele biso bilili wana na soki tosengi bilili wana na yango tolobi boye mwana mboka abandi kotambola mwana mboka azali kobongama po abimisa gouvernement na ye mais to informer bino pe que toyoki kuna monsieur Bahati na groupement na ye yazalaki na ba député ebele ba se rallier na UNC pour ba former bloc ba bimisa majorité na parlement parce que ndenge FCC ezalaki kangaki majorité nyonso na 350 députés. Alors ce qui formation ya monsieur Bahati et Longwe na kati ya FCC a sangani na UNC a sangani na UDPS a sangani na cash plutôt bakokoma majoritaire na parlement. Tant bakokoma majoritaire na parlement ba calcul nyonso et kozala remise en cause ba calcul nyonso il faut comme revue et pour et kozala siko que bato bakozala na majorité bangonde bakoluka babimisa premier ministre Obo sanate na ticket fachi vite oyo ezalaki ticket na tango ya campagne électorale balobaki moto akobima premier ministre ekozala Félix non qu'est-ce que je dis Vital Kamerhe mais tango et comme à niveau de la présidence Vital Kamerhe a comme nommé na directeur ya cabinet ya président Félix. Alors ba calcul les ali ko salama ba tractation les ali ko salama ba calcul les politiciens il faut toujours que politique ezalaka bongo politique ezalaka ba talaka ba intérêt baza ko benda ba singa koto ba bendi singa yo yaka sangana na ngai soki to sangani to koma force yo yaka sangana na ngai soki to sangani ngana ko pesa yo ministère boy ngana ko pesa yo boy c'est ça même la politique ezali art moko très difficile à comprendre na ba novice na bato ba yebi politique ba komona ngo mais pona nina keya sangani bo pona les intérêts qui priment ce sont les intérêts qui priment les loso ba sangani bongo ba ko luka bango ba diriger bazala na même mise na makambo tali gouvernement na makambo tali ko diriger na makambo tali ba ministère tango ba ko so ba ministère nde ba ko diriger nde ba ko tambusa makambo nde ba ko faire appliquer ba loi na bango e vous allez voter na parlement bah qu'on faire appliquer comme il se doit, comme ils le veulent, selon leur vision. Ben basangana kapambate, basangamaka, yo pesinga kwanga, ngana pesio makayabu, ngana pesio makayabu yo pesinga kwanga. Nde bato basanganaka, pour basala liboke moko, pour ba ibandenge ni ba diriger. Yango bokumona mwana mboka Félix Tshisekedi abandi ko tambola, ce qui peut moto azui bokondi sika. Alukaka toujours azala na ba allié na ye ba nani na kati ya mboka akoluka azala na ba allié na libanda akozala na ba allié yango tozali komona ye azali kobima abimi na Angola toyebi te nini basololi kuna basololi nini ye mutayebi bango bato bayebi ba politicien bayebi alongwe akei na Kenya toyoki que ba signer moi ba document où il vous permettre ba Kenyans ba banda ko former ba civil servants ya ba fonctionnaires ya côté ya Congo wana basango oyo tozali kozwa depuis bamboka na président Denis Sassou Nguesso eloko moko ebimina no libanda te mais ils allaient toujours dans cadre ya coopération bilatérale entre les deux pays kuna bakotala ndenge nini yo komi mokonzi kuna nini tokosala po biso koto tozala gagnant bino pe bozala gagnant ezalaka toujours dans cadre ya coopération ezali ndenge moko yo osombi lupango osombi na njili oya kokuta batata moko bazalaka deja wana basomba ba lupango moko moni atongandaka munene moko atongandaka muke
bana na yo ba okende kosakana na ngambu kuna bayeba na yo pe fo yeba ba voisin na yo baza ndenge nini. Okotala olobi voisin wana na moni azalaka méchant mais approche ni na okendela ye poto banda kosolola. Voisin wana na moni nazala ne na keba keba. C'est comme ça ndenge mokili etambolaka na bwanya nyonso. Na yango tozali komona mwana mboka Félix Tshisekedi azali kotambola tambola. Azali koluka soutien, azali koluka ba amitié, azali koluka bato yo pe bako soutenir ye, bako baki ye up na ba makambo mosusu ya kaneli a sala. Nango toko senga la régie soki image oyo ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi a lekalaki na Brazzaville kotala waye ndeko waye papa tokobenga bongo Félix Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville soki image wana ezali prête régie a rebalancer biso image oyo to pesi mbote na maman na biso Rachel Kisita ya Actu 30 pour na ba image oyo régie soki image ezali prête o balancer biso ngo pe tozongeli biso awana plateau pour continuer à bien émission na bino.
Merci de retour au studio, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup Kotala ba image wana ya président Félix passage naye na Brazzaville. Peuple azali koganga toujours ya chichi papa lobaki le peuple d'abord. Ya chichi papa lobaki le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire quoi? Le peuple d'abord veut dire l'émergence d'un état de droit. Bazo rappelé ye ndenge papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme. Etumba oyo azalaki nango, etumba na ezalaki émergence d'un état de droit et de démocratie. Na kati ya état de droit esika oyo ba droit nyonso ekozala respecté. Esika oyo bana Congo bakozwa misala. Esika oyo ba liberté des droits des citoyens ekozala respecté. Esika oyo mwana Congo il faut aller ya malamu. Esika oyo mwana Congo ala la malamu. Esika oyo mwana Congo akende kelasi azwa ba soins dessin, azwa ba soins médicaux oyo esengeli, ba hôpitaux ezala, ba nzela ezala, ba route kotonga ba nzela ya dessert agricole kolongola fufu na mai ndombe komemango na Kinshasa, kolongola fufu na Luozi komema yango tina Kinshasa, kolongola yango na Kisantu, kolongo ezali kaka teke to lela na Congolais azwa bomengo na kaka na nzela ya diamant, azwa ngo kaka na nzela ya coltan. L'agriculture priorité des priorités. Congolais il faut ba respecter ye. Congolais esika liberté na yo e bandi, esika yanga esuki. Esika yanga esuki, esika ya yo e bandi. Moto la moto azala libre na ndenge sengeli, na ndenge mibeko. Moto moko te azala likolo ya mibeko. Mibeko likolo biso na se, biso na se. Otie tembe bazu marteau, ba beti yo na se, ba beti yo na moto, justice esali. Yango peuple za koganga ya chichi papa lobaki le peuple d'abord. Félix Tshisekedi a commis président. Félix Tshisekedi a commis kokamba. Félix Tshisekedi bazo zelaye abimisa parlement, abimisa gouvernement. Félix Tshisekedi bazo zelaye ba changement palpable et salama. Mais changement palpable et salamaka kaka soki mosala ezali. Changement palpable et salamaka na tango oyo bopesi moto temps. Il y a pas une baguette magique pour les lots commis président. Lobby nzalanyo se sili. Lobby batonyo so batiki kobela. Lobby et salamaka bongote. Nous tous la main dans la main. Biso banso to tia yepe maboko. To pesa yepe mayele. Ndenge nini akumbela mboka na biso. Na yango motuna na ye nango lelo. Motuna nange zali boye. Félix Tshisekedi a commis mokonzi. Bato mosusu basepeli, basusu basepeli te. Bamvule leki awa na mikili na poto bapekisaki musique. Raison ezalaki po bayembelaki Kabila. Po bayembelaki Kabila, po bayembelaki Kabila. Lelo Kabila zalite, Félix Tshisekedi a commis mokonzi. Yango tolingi to tuna. Biso tolobite tozali pour musique, tolobite tozali contre musique. Mais mosala na biso ezali kozala na katikati. L'arbre au milieu du village. Toyoka kangambo yo, tokoyoka ngambo ya bato balingi musique, na bato balingi musique te. Tokoyoka ngambo oyo ya ba artiste, bato bazali ba victime. Naba ngambo ya bato basepelaka. Est-ce que lokola awa Félix Tshisekedi a commis président musique ekozonga na diaspora tote nango ba numéro ezali wana ndeko za kolanda biso participer kofinga na yo te po kofinga za la solution te bitumbe za la solution te bamboka oyo ekenda guerre mondiale Allemagne, France, Angleterre, ba Churchill, ba Bunda, ba Hitler, ba Bunda. Mais suka ba yokanaka.
Souka souka. Bayakosa la mission Union européenne. Souka souka. Souka souka. Balobaki te. Yo français. Okokota na en Angleterre sans visa. Yo anglais. Okokota na en Allemagne sans visa. Bayo kanaki. Nyango na yeko tuna lelo. Po ebandaki awa en Angleterre. Ebandaki en Angleterre. Mboka ya lumbe lumbe. Mote mote. Je salue. Eme Kamangu, Kamanjangu. Ebandaki awa, li sitwale wana, ya kopekisa, ba concert, ebandaki awa. Nango la sepeli, totuna motuna, yonde roza rolanda ngai, benga, numéro ezali wana affiché. 0044 7932 35 5198 ou encore au 0044 742 45 47 148. Ndeko participer benga likanisino ezanini awa Félix Tshisekedi a komi mokonzi po parmi bato bapekisaki musique ebetamate lelo ba misusu tomoni bango bakangisi pe ba photo na palais présidentiel na palais de la nation tomoni ba misusu pe bakangi bisaka balobi to zongi mboka changement ekoti, alternance ekoti. Parmi bato oyo, bapekisaki musique. Parmi, nalobi bango nyonso te. Ne me prenez pas au mot. Ne me prenez pas surtout au mot. J'ai dit, parmi bato mosusu. Ba oyo pebele, bapekisaki musique. Lelo bakomi favorable na avènement oyo salami na tête à pays. Na arrivé, il y a Félix Tshisekedi na tête à pays. Ebele, bazali d'accord nango. Or, Félix Tshisekedi alobi apekisi motote azonga mboka. Na yango totuni kaka. Ndeko yoza kolanda ngai. Oleko murmurer, oleko loba na kuzu. Luka, obenga, o participer à l'émission. O participer à l'émission. Pour émission ezali ya yo, émission ezali ya ngai, émission ezali ya oyokuna, ya songolo mpakala. Awa Félix Tshisekedi a commis président de la République. Musique ekozonga to ekozonga te na diaspora. Parce que les musiciens pe bazali ba citoyen logo la biso. Bazali pe na ba droit na bango. Bazali pe na ba droit na bango. Yo pe ozali na droit na yo. Ozali na droit po pekisa. Yé pas zali na droit pa beta. Et pas yo pekisa. Et pas yé pa beta. Parce que ba droit mi balé. Ego kutana. Ego tunana. Nani. Azali na droit koleka. Na domaine wana. Parce que Félix Tshisekedi, président de la République, tout le monde n'est pas y battu un régime et les cas qui bat kimi mbangoute. Tout le monde n'est pas y bat pakatite. Tout le monde n'est pas mis sous bazo sala misala na bango na ye. C'est pas des poids de mesure. Et comme il des poids de mesure te. Kuna basusu bazo sala. Côté mususu baninga mususu basala te. Baninga mususu. Oh, vous allez comment la artiste wana. Basusu. Na moto na bango baebi mosala mususu te. Yope côté mususu. Ozali na droit. Obunde la mboka. Oui. Je suis d'accord. Obunde la mboka. Et si quand vous avez marché te, il faut loba. Il faut téléma. Il faut yo ki samongongo na yo. Il faut yo ki sayango. Mais toza kosenga. Mboka e koma état de droit. Na état de droit. Ozali na en tant que citoyen, ozali na ba droit, pe na ba devoir. Na état de droit. Esengeli yo pe o respecter droit ya moninga. Na état de droit. Tomonaka awa na mikili nangele. Émission auto zali kolekisa awa depuis l'Angleterre, depuis Londres. Tomonaka, oui, tomonaka que okomona yo moko na motuka na yo
Okome sika batia ba bar mibale ya rouge. Sans que policier simbela yo matraque na sima. Lokola mibeko ezali. Lokola oyebi mibeko. Oyebi ke soki na gare awa mibeko ekobeta ngai. Yo moko na malembe okopusa motuka na yo longoli yango olobi awa te otali panneau indicateur awa balobi nini balobi 9 to 10 bapesi ba heure ya restrictions you cannot park okoki ko parker te okoki ko garer te yo moko malembe obouge yango obouge motuka na yo parce que mibeko ezali parce que mboka ezali état de droit na yango tozali kosenga mboka na biso ekoma na état de droit po moto na moto ayeba ya ye droit moto na moto ayeba ya ye devoir tosengaka mingi na l'état mais biso pe tozala ba devoir na biso vis-à-vis na l'état l'état soka pesi mosala yo zui mosala yo pe fofuta mpako mais soki yo pe l'état pesi mosala te moto kofuta mpako ndenge nini po soki bafuti ye pete. C'est là où ça devient un cercle vicieux. L'État paie ça bato misala comme la société est fouta bato nenge sengeli paie ba citoyen ba remplir ba devoir na bango. Donc bandeko bolingo benga biso ligne ezali ouverte ndeko gile ba force émission yo lingaka yango yo état de droit yango yo émission oyo ya mboka tokolobaka makambo ya mboka tokolobaka makambo ya mboka sans sentiment sans parti pris. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je dois dire des choses telles qu'elles se présentent. Je dois dire des choses en toute vérité et librement. Librement. Sans inquiétude. Awa Félix Tshisekedi akomi mokonzi. Concert ekozonga to ekozonga te. Ba musiciens, ils sont toujours bannis de prester en Europe ou pas? Ont-ils le droit de venir prester, livrer des prestations scéniques dans la diaspora ou pas? Je vous demande de donner votre avis. Je vous demande de participer dans cette émission. Car, Namboka Labiso, to mesani, ko discuter te. Tozan la culture wana te, débat démocratique, où, esengi ma kofite, esengi ko finga te, mais sengi ba argument. Esengi ba argument. J'ai besoin d'arguments. J'ai besoin d'arguments. Je sais que il y a des gens et pas la bango balingaka débattre débailler zate argument zate ce qui va tirer l'isolo moko na mesa ya memi on bala moko la conclusion te boete te ba pays yo ebunda ba guerre mondiale basuka na kosolola. La musique en soi c'est pas mal, la musique en soi c'est pas mal. S'il y a des reproches à faire aux artistes, faisons-les. Totika bango bongo te. Ce qui va dérapage n'a pas d'artiste. Totika bango te. Mais n'oublions pas aussi que la musique fait partie de la culture. La musique fait partie de la culture. Dans la culture, il y a la peinture, il y a la comédie,
il y a les théâtres, il y a tout ça. Bamboka mususu omona bango bavivaka na nguba. Bamboka mususu bavivaka na nguba. Bamboka mususu bavivaka na ivoire. Bamboka mususu bavivaka na cacao. Bamboka mususu omona bango la musique et ça la que mboka na bango pe eyebani. Bamboka mususu tomonaki à cause de la musique. Bob Marley a fait parler de la Jamaïque. Quoique thématiquement parlant, Bob Marley est différent de nos artistes. La musique que faisait Bob Marley était une musique qu'on appelle la musique engagée. C'était une musique engagée. Mais bande konabiso tamso ba osala la musique engagée. Est-ce que ceux qui musiciens moko engagés abimi na Congo va vous permettre à évoluer dans la diaspora? Je vous demande de participer. Le numéro est là. N'allez pas dans les coins. N'allez pas dans les salons de coiffure. Évangélisez dans les salons de coiffure. Votre émission est là. L'état des droits. L'état des droits, c'est votre émission. Apportez vos contributions. Apportez vos arguments. Débattons. Débattons. On ne peut pas rester figé dans la position Mokoboye. Il faut tout débattre. Les lots, ils ont la bandeko. Batie banounou. Oui. Ba réclamer la vérité des urnes. La mouka, ba réclamer ba lobi bango ne ba gagner. Ndeko Fayulu muta gagner. Ndeko Fayulu muta gagner. Ndeko Fayulu muta gagner. Ba sali ndenge so ba ko sala. Côté kunape et salami ndenge salami. Mais réalité tout ça au monde a siko nini. Ndeko Félix muta so bima. Le numéro 1 de la République. Le premier citoyen du pays. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les autres vont dire qu'il a triché. Côté non, il n'a pas triché, il a mérité. Mais la réalité, il est là. Il représente le pays. Ma foi, il faut voir la réalité en face. Oui, la Mouka continue avec ses démarches. L'Union africaine. Mais si la démarche n'aboutit pas, Félix sera là comme président pendant les 5 ans à venir. Et la vie ne va pas s'arrêter. On ne va pas mettre en point la République. On va évoluer. C'est pourquoi dans tout domaine, dans toute discussion, il faudrait qu'il y ait des concessions. Il faudrait qu'il y ait des concessions. On ne peut pas rester figé. Oui. Il y a des gens qui envoient les messages. J'aimerais vous avoir live dans cette émission. J'aimerais vous avoir live au lieu d'envoyer les messages. Oui. Nalobi Boye. Musique. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a commis président. Libose Zalaki ba musicien ba betelaki Mopaya. Ba betelaki Mopaya. Nenge lobamaki na diaspora. Nenge diaspora ninganaki. Ba beteli Kabila, ba koya beta awate, ba beta te, ba beteli Kabila. Bazo kozora ba momi na biso. Oh no. Bazo kozora ba bazo senti bana na biso. Babetela Mopaya, Babeteli Mopaya. Et même si Babetela Mopaya, c'est pas tout le monde a Betelaki Joseph Kabila.
C'est pas tout le monde. Bah, on va mettre là qui Joseph Kabila, ce bolinga va punir bango, d'accord. Mais bah, on va mettre là qui y était. Il fallait les laisser prester. Il fallait les laisser prester pour que bah, on va mettre là qui Joseph Kabila va se sentir lésé. Bah, ah, biso, tout ça puni pour te mettre là qui boye. Mais on a mis tout le monde dans le même sac. Et ça, le coup, la tata na katandaku. Oyebi bien ko zarana na kimpumbulu. Moi na kimpumbulu moko avec ici télévision yo pesi bango nyo so punition. Na mona malamu oyo abomine télévision tembala sima koloba nini. Tika ngai pe na bomana na télévision po punition za la nango collective. Punition za la nango collective. Punition za la nango collective. On a vu Marie-Paul coincé au Congo parce qu'il avait soutenu le leader charismatique Maximo Etienne Tshisekedi. Arrivé en Europe, Marie-Paul ne prestait pas. Marie-Paul interdit de jouer. Et pourquoi il a soutenu? Pourquoi ne pas lui donner l'avantage en soutenant celui que vous aviez soutenu, celui que le pays voulait à la tête du pays? Permettez-moi la tautologie. Et là, Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Si Dieu fait grâce qu'il soit là pendant 5 ans, donc nos frères artistes seront pénalisés encore pendant 5 ans. Nasengi na bino bandeko. Loba. Pesa ba vie. Soki, bomonike, pendant 5 ans, ba frère ba ozalaka pénalisé. Mais inspiration, oh, nzamba tiaka pena moto. Ekimaka. Au cause de l'artiste, et ça va œuvre d'esprit. Moi, j'ai la chance de côtoyer les artistes, et ça va œuvre d'esprit. Artiste, à cause de l'élo, pour composer, pour amélaga noir, abayaka noir, soka baye noir. Danger na chant, danger. Mosusu, il faut pas si bas les belés pour avoir inspiration. C'est lui. Yo discuter na yete, il y a yebisio ki ngai na zo inspiration. So na moni banzukul, ba merengue, banzazi, ba lingi ngai. Nde na zo inspiration. Mususu yebisio ki ngai tana ke sokolaka. Na simbi kantini, na zo boka mai. Na boka mai, nde ba inspiration yaka. Ba chant, ba mélodie yaka. Mususu na Benoît na position couché. Mususu na tanga kolia. Alors mutu azo inspiration. Soki ba lingi na banzukul. Kotinda yeta zo inspiration. Ayembe la politicien. Ko transformer ye brusquement te. Soko lingo transformer ye. Mema ye na dialogue. Mema ye na dialogue papa. Omundi ngi yembe la mingi basi. Okosa penze momo boye yembela mboka. Okosa penze momo boye yembela kolta na biso bazo yiba. Okosa penze momo boye yembela banzela ndenge kufi ba okanga yote. Conscientiser. Il faut approche Morizala. Il y a qu'on conscientiser. Ne venez pas brutalement imposer parce que nous sommes pas imposer bangote. Oyebi mutso comme artiste, a comme star, a comme type moment balolène de moko lanzoto, et ils appellent la bandenge moko bo akomi, ceux qui ont imposé, à ce moment mais ça va pas non, ça va pas la tête non. Il faut approche. Les lots commis la croisée de ces chemins. Les lots commis si to commis. Ici c'est pas un débat politique, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis ni de l'UDPS, ni de l'UNC, ni de la Mouka, ni de CAF. Je suis journaliste
point barre, au milieu du village, et je vois la réalité en face de moi. Qu'on le veuille ou pas, Félix Tshisekedi représente le pays. Les politiciens de l'autre côté de l'opposition vont se battre pour essayer de le vaincre. Si cela n'arrive pas, il sera là pendant 5 ans. Parce que la Constitution prévoit un mandat de 5 ans. Et pendant les 5 ans, nos frères artistes qui ont été interdits de prester en Europe, dans la diaspora, seront-ils toujours pénalisés? C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Je vous demande de participer. Je vous demande d'émettre vos points de vue. Je vous demande de mettre vos points de vue. N'oubliez pas, la musique fait partie de la culture. Fait partie de la culture. Cela ne gagne pas. Nombreux d'entre eux, bayebi mosala mosusu te. Nombreux d'entre eux, bayebi kaka loyembo ba misusu bakendaki kelasi, mais bakota la musique et comment na makila na bango. C'est l'art. Nango naza kosenga na bino bandeko. Nayebi que ebele tango bota l'émission ba misusu ba ko silika, mais ko silika na ote. Ko silika na ote. Ko silika na ote. Nayebi te Régis soki nzembo wana o na senga ki soki ezali prêt. Est-ce que la chanson est prête? Nazu yango epa ya artiste ye moko. Nazu yango epa ya artiste nzembo wana artiste mtape si tobeta yango. Eza na question wana te. Donc ce qui vraiment possibilité à robeta nzembo wana bo salinga signe. Artiste mtape singa ina beta yango. Régie, est-ce que possibilité à robeta yango ezali? Oh là là. Alors, tozali kosenga na bino ndeko. Toyebi, tozali bana Londres. Toyebi. So nazolo la makambo yo. Ebele tango mosusu. Ba oloba yazola nani biso bananyo te. Johnson Keto. Aza moto oyo azala pe la mo makambo ebele. Na début ba makambo ebele, ba impulsion makambo ebele. Marche Oya Monene Salamara na 2005 awa. Parmi les 3 personnes Oyo Bakene Goza permission na police station ya Charing Cross pour marcher Salama. Il y avait M. Johnson Keto, il y avait Nicole Kazadi, il y avait le président Théo de l'IDPS. J'étais parmi les 3. On est allé arracher Tangwanandeko Jean-René Yoto. Asalaka organisation moko monango la muka alingaki population tamona la koma la muka ya organisation na tokeneki to changer ki on a police ya Charing Cross la marche de 2005 boyebi impact pesaki. J'étais parmi ceux-là. J'étais parmi ceux-là. J'étais parmi ceux qui étaient dans la marmite. Il y a aussi la stratégie. Il y a IDPS de l'époque. Paix à son âme Nzuki. Théo Ngombo, Barolo Belabino. En 1993, moi j'ai représenté un parti politique ici, de Jacques Matanda. J'étais en contact avec les ambassadeurs iraniens. J'étais en contact. Quand Jacques Matanda est parti, na Est, avec Okuta na Bambiska de Kuna, les Roubaix Rois, les Bizi Makara. J'étais dans le bain. J'étais dans le bain.
S'il faut le dire, je suis un vieux routier. J'étais dans le bain. Demain, à 20h, je vais reprendre le même sujet. Awa Félix Tshisekedi a commis président de la République. Musique et kozonga, te kozonga te. À 20h. Kosiligate ndeko. Kofingate. Tout débattre. Si vous avez raison, vous avez raison. Raison parce qu'on a un argument, raison parce qu'on a par rapport à ma référence académique. C'est pourquoi j'ai dit merci d'avoir suivi ce programme État de droit, votre programme, votre émission sur RCTV. Soyez connectés sur notre chaîne YouTube Top Africa TV et sur nos pages Facebook Johnson Keto, RCTV, RC Église, Top Africa TV, Top Africa Magazine. Demain, je serai encore ici avec le même programme, avec le même thème. À la présentation, c'était votre humble serviteur Johnson Keto, le garant de la nation au-dessus de la mêlée, Nicolas conflit Baba. Manga côté là. Oui, je suis là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.